Ciel Vert TV, ma innovation, ma désormais, la Ciel Vert TV, on va la Ciel Vert chaîne, on s'est plus la même Colanda. Tout ça, on a pour la bonne zambé, tu as pour moi des photos ça là. Pour moi, si la nibala, on l'a pas fait contact. Ma modèle de votre abonnement, ça me tout ça, ça me fait un peu ça me la rapide, Bible, bon, non, la nibala. Désormais, la Ciel Vert TV, on a des gens qui ont des émissions, on se bat bébé banda kolamba la bato voter bébé balamba kalom maman la bino bénéfique bato ko nazali na balo ko porter mission mo makusa donc émission makusa donc makusa na njum donc bali pena kolamba bola na na Ciel Vert TV biloko nyonso oyo ye balamba oyo ba kolamba te o découvrir na Ciel Vert TV ba mika ba kwa soso ba niso biloko nyonso oyo ye douana ba donga ba matembele ba ndunda ba pondu ba biloko ba mindindi oboliate oboyeba te na Ciel Vert TV désormais bolanda vous n'allez jamais déci calamité pour vous dire l'émission la vie qui consommer vous s'abonner beaucoup la chaîne de Ciel Vert TV émission makusa ni makambo ciao. Ciel ouvert dans les fonds amis comme dans un mon ami le boko na tata ciel ouvert Geko landaka yango Geko tamaka yango na Vincent Makeba Bote na bino bisika nyonso obozali obomisala bongo na chaîne na bino Ciel Vert TV lelo isusunga mama Bénédicte na lisusu na émission moko ya makasi eka tolobaka makusa na njungu donc mama makusa ngana na ye na deuxième émission na ngai ya lelo na komisi nzambe mingi na pesi pe merci ebele bon bosala bolandaki vraiment émission na te kosala koleleki bolandaki koza pe na ba vie moi mingi na pesi na merci na oza ma pesi biso ba vie to se contacter na nous na la pesi nzambe merci na pesi pe merci o bolandaki ngai lelo na deuxième émission en tout cas lelo ozama kitoko makasi na so que c'est que te sikazali oza décider na émission lelo na une émission ya kitoko na pesi bon merci mingi na mtoza bon na sima ya caméra long voilà blessé marqué les grands monteurs na pesi merci pas Josué na pesi merci pas sur ça na Ciel Vert TV na poste to pesi merci pas pasteur Vincent Makela Meshak donc il me topé cette opportunité donc il me topé ça tout ça na ngolo nzambe kati na ye en tout cas ni mtasala donc ça bon nzambe que était kaza masalinga non ya donc nanzela nende moninga ndo moninga susu lelo liboso na bino eza na nzela pasteur na sala motima malamu na ye na pesi merci na fakuna motima na pesi merci na équipe mobimba kwa ba mama ya Vallée de Bereka tosala msala moko makasi misala nzambe tosala moko makasi na Vallée de Bereka na pesi pe merci na bana nga nyonso bana nyonso nga na bota même l'église même na bota ni na boti merci bande kolanga nyonso merci beaucoup na pesi merci pour moi na nga osunga lelo Mariette na pesi vraiment merci wana je suis déjà l'homme valable Cédric Makela oh vraiment à sala musala yi talara yi danger à ma kolo les grands monteurs lelo nene émission moko makasi na représenter de l'eau na fait on déjà na mesa mais pour exalter via ya maramombo kala biso talara melo to sala na so mbabula na biso ezawana to sala ngo eza vraiment grave te on a déjà cameraman nanga ala nanga déjà na piscine pour nous représenter l'eau au niveau la bombe bandeko na komi bongo na cuisine wana na déjà na table nanga pour nous représenter biloko nini onga na kolamba lelo tomoni awa toza na pondu lona osala pondu ya limbondo na sur que pondu ya limbondo ezelo au moins ya guerre bato balinga yango na naza na pondu na ngai yango pondu ya limbondo naza pe na osala ngona mbisi ya mai mais mbisi onga sepe kosala nango eza njombo na sepe osala ngo mana njombo nanga déjà yango oyo esi nabongisaki yango nasukolaki yango na mai ya moto nalingoli baekai nyonso nabongisi yango bien mpona koganye vraiment temps njombo nanga yango mbisi ya mai vraiment ya fraîche oyo nasombi eza njombo bato bayebi njombo nabike njombo yango donc njombo nanga yango oyo tosala lelo limbondo na ponda limbondo na ngai
naza na concombre naza ba concombre na ngai naza na ai naza na pilipili ya mobesu ezangaka te yango mpe bongisa pondu makasi naza na poivron bapoivron na ngai yango oyo esi nabongisa biloko nyonso naza na poivron et puis naza na ndembi naza na ba oignon na ngai yango oyo naza na oignon mpe na otyaka mpona otuta pondu naza mpe na aubergine mpona osalela pondu ya limbondo bomonaka ndeni na osala en tout cas vraiment ekosepelisa bino okolia yango na eloko nyonso oyo olingi olia yango ndenge nyonso ndenge kaka biloko nini oyo osepela kolia nango okolia na yango alors na kati ya pondu na ngai wana namoni mafuta na ngai mbila yango esengaka mafuta pene ya bien po pondu ya limbondo batiaka mafuta na se moni mafuta na ngai ya bien awa naza na carbonate nde tobengaka awa naza na mwa bagu na ngai yango oyo na mungwa oliango na eloko nyonso oyo olinga neti sikoyo nga na préféré toliango na kwanga bato mpe baolia na losi baolia na losi oyo mpe baolia na fufu donc ezalaka vraiment bien wana déjà nazwa pondu nanga mpona oke otiango na liboka lesa bino oke courant eza te fondo tuta pondu nanga libanda otiango déjà na liboka mpona kobanda déjà kotuta pondu nanga pondu nanga yango oyo nasukolaka mpona limbondo bakalingaka te sokolaka mpona limbondo batuta yango ya kokalinga te so okalinga yango bebisi dana nasukolaki biloko nyonso mpona oganye temps naotiango na liboka wana mwana ngo banali ya kotuta eza pondu nga asepelami mpona malimbondo na pondu ya Congo mpona mwana ya Congo nde apelami par rapport ya caoutchouc mais bato mpe basalela caoutchouc yango mabe pe te mais nga na préféranga vraiment wana natie pondu na ngai biloko na ngai nyonso esi nabongisaki donc nyonso mpona oganye temps nazotia biloko na ngai etutama mbala moko mpona limondo eumelaka nango te ye mpe abelaka vraiment makasi te po akoma potopoto nga alongo na poivron baposo te baposo wana mpe naka bien fort aubergine na ngai yango oyo natutango na bamisu bakataka mpe likolo me nga na préférera nanga biloko nyonso ya noyoto donc natieka mpe mpona oganye temps oignon na ngai ana moni poivre eleki ebele yango natiki mwa poivre koduna wana ezotutama deja mpona limondo bakalingaka te kokalinga mpona limondo te ebima bien tobebisa batuta yango babongo sukoli yango bien otuti deja moto nanga deja ebongisami vraiment bien sûr que pondu nanga deja ebeli wana na yesu kokozwa jour nanga mpona kotia pondu nanga natia yango deja na moto wana nabano na moni pondu nanga ebeli otali moto abelisa yango bongo makasi te obelisa yango makasi te omoni donc nde eza boye abeli na ye soki obelisa yango makasi ekoma vraiment bien mingi te potopoto vraiment na limondo yango aumelaka ekitaki même na moto mpe asalaka nde msuka ba 10 minutes so moto ye makasi aumelaka te pondu na ngai yango oyo donc eske opona tiango bicarbonate bicarbonate na ngai yango naotala mesure soki eleki pondu ebebi kolamba oyo eza makambo ebele bicarbonate soki eleki pondu mpe ebebi yango nga naotya
namoni eke na misère ya pondu na ngai ekozala ye mosuka ya mibale yango oyo natie deuxième bicarbonate na misère ya pondu na yo olamba yango par rapport ya mesure non soki eza ya mesure ya 3 otie 3 soki eza ya mesure ya moko otie mpe moko donc eza na mesure na yo wana na obalola yango déjà mpona korespecte quand même hygiène fo kobalola na lii mpona mosusu abalola na maboko epela malamu mingi otunanga oyeba ndenge nini soki esimbi ubi esimbi te neti boye nakotiaka ngo namoni akomaki moke donc naza oblige il faut nabakisa bicarbonate nanga mpona moni mibale wana akoki te ya biso bakangela biso kwa boye nayebi te ya bino so nasala ndenge natiango au moins misato oyo natie déjà c'est bon donc wana oke déjà na moto naye na pondu na ngai na moto natie njungu na moto mpona limona aza na condition moko soki osala ye otya ye ma ebele te en plus po abima vert mpona limona azaka na condition moko soki osala ye otya ye ma ebele te mpe kofinika ye te otala mai nga natie donc natie mai nanga moke mpona kobebisa yango te c'est vraiment mai nanga moke soki olekise mai mingi obebisaka vraiment kitoko ya poto donc faut pas garder vers oyo il faut azala au moins oleli azala rabo donc naotia mai nanga na mesure azala teke mai omona ebima mai ebima kitoko te pondu aleka mai na ebele amosusu alekisaka biloko moi alekisi biloko mai donc wana pondu eza déjà na moto tozela mwa quelque temps etoka après na otia mwa biloko mosusu ya mike mike nde tokutana malasi ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba jafete mafita kuna ngai omoni déjà nde nabaki azaka na verre na ye punda limonda aumela na ye nde ya boye esabeli natala mo feuille mpe na pondu eza sadefa ndenge oyo olamba mwa onga tosali publicité nango te mais nga nasalela yango mingi na onga pondu mpona opesa mwa nini oba épice nanga deja eza ete ekangi nango deja oyo ezaka mpona mwa kokomplete mwa ya biloko mosala mike na biloko nyonso ya pondu ça dépend ya oyo osalela eza na moto ya épice ça dépend ndenge oyo ozosalela ezaka ya pondu dépend na yo soki otya nini ona limonda komutu ona tyake mungwa te po mungwa ya mwa pondu na nganda aza boesabe moni alingaki wana baki bofinika ye te azalaka na verre komituna sikoyo abeli kaka botie no mbisi yango te faki kotika no akoki abe
alengi comme déjà bien otie biloko nyonso après ozwa mbisi otie so otieka mbisi miti mokeka okitisi pondu ebeli donc wana ozwa deja mbisi nanga mpona natia naozwa mbisi na ngai njombo na ngai nene naselino ya fraîche mpona tia na pondu donc pondu ya njombo balamba yango nde boye nde nasalaki na tuti pondu na ngai nasukolaki yango nano nasali na dongoli na sukoli na tuti baépice na tuti yango baépice oso natia yango na moto naye kotia yango bagu na ngai ndeka mwasi nyonso atiaka seki ya mwasi nyonso natie epuis naye soki okobakisa mbisi na ngai ntango pondu esabeli so otie mbisi avant nzela moko na pondu okoki mpe kopanzana bomona yango te omoni natiki na pondu abeli naye natie mbisi na miniti moke kaka na okitisa na ngai yango wana otia mbisi na otunanga mafuta pondu batiaka likolo te yaya soki otie mafuta pondu ya limbondo mafuta likolo ya moto obebisi pondu erataka masu kitoko te yango ndenge esalama ezalaka mpe na sola mobesu te atolemi mpona limbondo otie mafuta na se azali na sola mobesu te tolamba yango kaka bongo bandeko na biso bamongo oyo bazala mwa balambaka biloko makasi baoyebisa bino mbisi na ngasi nasukolaki bien moni résultat biso ya lelo yango donc tozela mwa moke kaka atoka mwana mbisi wana mo épice na tie na mungwa mpe atoka akota na mbisi après na okitisanga mpona limonda azala nipasi naye soki bato so bolandinga bocomprendre so ocomprendre te bengaka na numero eza affiché wana na ozalanga mpona orépondre me tobenga aire nyonso nazalanga mpona tozosala mosala wana mpona lokumu mpe ya nzambe tozosala na nzambe na nzela mpe makambo soki mpe kolamba ya nzela nanga mpo mwasi eyotekaki tia bote olati bamoni obongi me na mapusa eloko te donc mapusa nde njungu mwasi mpena nde njungu mpe elubu mpe nde esimbaka libala so oyeba olamba te okomi yo mobali alingalia nalamba eloko wana bie camarade nanga alamba yango bie mobali mpe okepa camarade akomi ne ya camarade donc mwasi il faut koapprendre nyonso na mokili oyo moto abi mingi azaki biso totoyaka koapprendre nde ndeko mwa aloba akone mpe ademande biso toyebi mpe te totunaka nde bazaki kolamba balamba pondu yo moto oyebi mpe olamba donc tozela mwa miniti moke bomoni na to bafuta mwa ndi pondu na ye kobima bato baolia yango baopesa bino vraiment information mwa kitoko donc tozela mwa moke merci bandeko kaka nde nayebisaki bino bandeko na ngai libondo na ngai natikaki ondoreki tozonga mwa tokozela mwa moke tozongi sikoyo moko soki otali deja libondo na nga moni yango donc abeli bien nozwa putu otala donc abeli vali nasali mbisi apanzani na ye te eza mbisi ya mai njombo mbisi ya lokumu moni aza toujours vert so otali aza kaka vert ateli te non nde eza boyesi ebeli nango nozwa siko mafuta nanga mpona lefino ndenge batiaka mafuta na mbisi na pondu ya limbondo donc naozwa deja mafuta na ngai il faut pour le mafuta bien so pour mafuta beta okamba na mongongo mafuta okandi na tsaki azaka bien ya pour mafuta bien fona kiti te no tsaye boite no bepsa biloko na nga donc no kitene na se amon mondengeza mino zo mafuta na nga na tele déjà mesure que imbondo no lamba ngona mafuta ya soki koka soki nini oleka na ye te obalola ye
asanga na mafuta nde na baki bokolia yango na loso na fufu na nini mbondo na ngai yango naosangisi bina bien asangana ça va bien. Donc, le on a vu ça à l'élo, autre c'est là qui bino. On sait la caméraman dans la bon la cuisine. Attends, nini. Donc ça on a bon. Donc, le on a vu ça à l'élo, autre c'est là qui bino là qui le monde on a vu ça maille. Même si on a préféré que c'est là qui dit en jambon. Ça dépend ndenge yo okosepela soko olingano jambon to yo ambisi mususu la mona limbondo na kati eza kitoko makasi tellement kitoko donc les personnes retenir on a moyenne vraiment eza vraiment kitoko mingi ndenge na bandaki na teki na poivron na ngai ezaki na matungulu ezaki na ndembi ezaki na ai ezaki na aubergine et ezaki na pondu na ngai ezaki na mbisi na mai ezaki na nini babenga ngo bicarbonate pour na tsala pondu limondo se yango pondu eza limondo te kata soko tutu yango ya pamba ka bongo sa bicarbonate pondu eza limondo te umoni résultat epesi biso yango nambi pondu limondo na mbisi ya mai donc okoli yango na surtout le to yango memo na kwanga na biso yango trop présenter bino on a biso yango oyo awa déjà comme yango moni on a biso yango to yango na pondu invité na baliaka mingi kwanga ba balingaka mingi kwanga okoli yango pe na loso susu kitoko wow donc na otsango déjà na salle na ngai on a ko servir ben invité na ngai on a za na bango bandeko bobenga bo commenter ba commentaire na bino esala biso bien soutien na bino pe pour ça biso vraiment bien makasi lo pana za na invité mingi te ona yambi mo moke baza wana bonde baolia biloko moyo chon pena nyonso na sani ya te po sani za moke donc ce qu'on a vraiment ngala pour on a répondu vraiment le monde en épais biso na couleur na lolenge na ngwa kozala limbondo 100% limbondo yango en tout cas to senga rapino mingi bandeko pour soutenir biso na émission oyo esenga mwa mbongo moni bisa ma ko na zone zaki facilité fena ça on déjà manda kala mais ko zone zaki pasi biso le bilo comme moi pasi bilo na yango wana en tout cas bandeko batali moni résultat biloko na ngai on a lambi lelo au petit kan na tout bandeko msubo ya sima on y ba mekape moi beaucoup ya mama beli ndeni ezali na konda limona en tout cas la pesi bino merci bato bolanda kabiso bolinga kabiso mtalingo to la émission na te en tout cas merci vraiment mingi maman ezaki na maman pas komela kinga en tout cas merci comme les beaux et bungi maman donc la personne merci pour la bonne mentalité c'est que komela biso vraiment ça qui biso vraiment bien tout le monde qui m'a porté biso en cœur de porter vraiment en cœur la personne merci pour la caméraman nangai il est Canada dans monteur il nyonso l'homme va se dire maquer l'écran monteur ou à ça la ramasser le verre la PC merci pas pasteur ça maquer la michak la PC merci pas je suis Luanda par toi Zali la PC merci le vraiment manqué sur moi OK merci pas maman Nancy pour l'émission maman Mati papa Nissé papa Edi Batunio ce sert Gate émission yango na c'est que na lambe la bino pour limbondo donc na promettait qui en tout cas yango pe na sali de lubu na ngai yango biloko na ngepesi yango yo
entre autres, c'est beaucoup de soutien pour soutenir la chaîne. Nous avons besoin de caméra, de trépied, de micro, pour nous faire ça bien. Pour balancer maman qui aux autres, on a des bandes pour balancer la plume gamme. Je vais dire, ma belle, je vais dire, je vais sauter. Je vais dire, je vais dire, comme tout le monde s'est déplacé, à l'ambition, à l'ambarani, bon, c'est la vraiment, au ben, à rabisso, bon, c'est ma cœur, na bino, et ça, sur ma bien. En tout cas, na CP, na CP vraiment mingi, na CP vraiment, merci, merci, mingi. Tout le monde, je vais dire, sima. Na oya bino, maman Bénédicte, en tout cas, ça la bien. Vous continuez toujours à prier, vous continuez toujours à soutenir, monsieur ça pour ma bien. Merci. Ciao. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga pina ye. Ciel